Ozoki samwana mutu boye. Est-ce que ça normal? Yo eza milangwa to diamba. Yo soki olangwe. Il faut ya kosilisa milangwa na yo na nzoto ya mwana mutu. Bande kobolanda makambo ya boye. Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo. Kongo Tek Tek TV Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle Nyonso ya Congo Tek Tek TV avec votre humble servante Darling Love Yeo, la canon Mbote partout place vos amis Mbote encore na mon boss mon patron Papa Sibo Mutombo depuis Yanmon Mbote na yo na George Djunga Otete Makake Mafumbe Mbote na yo na Freddy Chibangu Ajetra de patron Mbote na yo Dadi pourquoi pas na mobile ya moto Dodé Mavunisa Joao Pedro Motema ya Clarisse Plasma toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir lelo na vous avez droit de savoir Darling Love azobeta la bino ndeko na biso moko boye ya mobali aza jara mibali soka uti komela masanga ye vina ye mombezaka kwiti soka uti komela masanga kwiti wana kitisaka yango epai ya ndeko na biso ya mwasi oyo atia na ndaku babotana mwana moko ezalaka kaka bongo soka uti komela masanga ya yo kaka te ifo banda kobeta mwasi na miso batu toloba azanga vraiment soni mwasi amoni humiliation eleki ekoki alobi te azwi décision fo na tika mwana mobali malgré tout oboti na ye mais il faut na tika ye mpona bien po namoni depuis ozala mwana mobali oyo ti mokolo ezali akoboma ngai po bato bateya bango bapekisa bango tellement azalaki na bolingo mobali na ye yango kaka alingaki ye malgré to bandeki kobeta ye na banzela na babalabala kaka bongo mais ndeko mwasi atondaki alobi il faut na tika mwana mobali oyo ndeko na biso mwasi akangi biloko ake epa na bango mobali alandi eti epa na bango bien machete j'espère bozomona bafoto ezoleka wana azwi lichette akati ndeko na biso mwasi nomoni sunya mopende ndenge longwe vraiment tala degré ya mibali bazaleli vraiment motema mabe yo vandaka na mwana batu ozo maltraité ye yo soko opesi kaka mbongo akolia wana ya fufu esili oyebi ndenge balatisaka mwasi te obetaka mwasi na balabala oza mobali moko sans manière vraiment ezopesa pasi makasi na genre ya bamibali moko ya boye pe abeteli mwasi wapi pa na bango ayo kokuta bato baza te nde asasi ye wana bomona ndokola biso mwasi batomboli ye poso po baya kotunga wana obala ye te osente nde ya kosente osente nde ya kosente me lokolo lobi ngai mwambala na lobi bien nga baboyaka ngai te nga vana soki toboye na mwasi fona tika ye na elembo yo kokende kobima kaka boye te tala ndenge abebisi ndeko na biso ya mwasi nzoto lolenge wana abosani ke mwasi wana obalaki ete avandaki abandaki kolambelo azosokolela o bilamba obotisi ye mwana honore ye kutu te vraiment yango ozomona baparent ntango mobali asente mwana bino botali na place oyo bozoki kotika mwana bino botali na lolenge ya mobali yango azaleli kotala oyo eza liwa wana kuta kati ye na mopende oyo ezoya toyebi te soki akokata ye mutu mobimba na miniti omwa mobali wana akimi bazwela ye charge ya mwana bazwela ye charge ya pota wana ndenge akati yango wana mpona nini boye bino mibali oyo bozalaka sans maîtrise soki oyebi ke nga masanga ekokaka ngai te soki oyebi ke nga soki nasali boye esimbaka ngai te komela te okomisa mwasi lokola penako okomisa ye pena lokola mwa sac na umo bwa box soki outi oye obeti outi oye obeti finalement nayebi te loi oyo ezalaka na poto mobali akootya loboko likola mwasi te eske na Kinshasa ekoki koya te plupart
kaka mibali oyo babetaka basi makasi ndenge eza kaka mibali oyo apesela ye même pas 50 francs boye ata ma elobo na ye maabokilo to pa abokilo amela yango te naza na courage esika ozobetela mwasi wana ozobule pena oyo pena ko mobali oyo pena apesela ye mbongo abala ye pena na bangombe ntango ozolingana na mobali ava bokoma ntina niveau ya kobota fo yeba nazobota na nani kotala mwasi wana boye na mobali yango faso azaleli vraiment inayebi te mso eza kisi ou bien ndenge nini mpo loka balobaka bolingo eza nango aveugle siko tala aveugle tala genre mobali abo oyo aza kuluna yango baparent na biso conseil mingi nga aninga napesa nini na bamama na biso mwasi moko te oyo azosala vie akona na bali te azaki nde naokende bonake ezwazemi te ezalaka kaka toujours erreur ya mbala liboso ezalaka kaka toujours erreur ntango basente mwana oyeba na place nini ozoki kotika mwana na yo mobali ya boye amesana kobeta-beta ye soki abomaki ye vraiment nga pena na kosenga na famille wana batika mwa mobali oyo te balandela ye keke so akimi atake wapi bosambela nzambe vraiment soki bosambelaka nzambe soki bokendaka koluka soki mpe wapi boluka nzambe babenga molibo mombala na ye mpo kokata mutu boye ezanga kaka longola ye lokolo wana mobimba juste mpe bomona na bafoto alongola ye lokolo wana mobimba akende nango pourkui mibali baza boye yo baboyaka yo te bino kaka nde boboyaka basi mpo ngana jamais namonaki mwasi aboye na mobali alukaki alandela mobali wana asala ye mabe ezalaka mibali peti ono na kotika boye te ngai nde naza boye fo natike na mama na poto ataki kolinga mobali wana ta abano ozala kaka soki mobali alingi atuni awa ezala nini arezonaka nga eske eza na sens nini esilaka te bato kutu baobalana babalani pena boye esimi nango te esili me yo moto oza na kimakamu ozolinga te sila ozoloba mpe azoganga nga baboyaka ngai te vraiment aye kosasa niani taba na ye oyo famille na ye basombelaki ye soki nde oye na bichette bongo sasa taba en tout cas bana mibali bochanger bino bato boza na caractère ya komela masanga surtout na masango ya moins cher basali lelo na Congo oyo Angola esali biso mabende komi kotindela biso bamilangi ya mikie ya whisky wana baindika yango nde ezocreye vraiment plus baproblème po mulangi wana bazoteka ngo na 500 francs soki mwana mobali ameli yango kasi mpendake ameli soki usine mobimba ya whisky na 500 francs pamba otia kwitsa makasi oyo esangaki azotia des autres azoyeba te mpona nini mwasi oyo aboteli yo mwana obali ye te eloko moko te osali na yo ye mpe kaka boye okei na ye vraiment yango ozomona omoni mutu mosusu boye oyo asali lelo lobi na ye okomona ezozongela ye mpe kote kokende un jour akobalaka mwasi moko boye mwasi wana azonionga ye boye mpona nini yo mpo osalaka mwasi moko boye mabe mpo lolo eza awa lifelo eza awa na se vraiment mpona nini kozala motema mabe ntina niveau boye olobaki nga baboyaka ngai te yo baboyo te yo oza nani yo baboyo te oza nani yo yebi bamabalo ya malongo ekabwana otali mobali otali mwasi otala bato baovivre bien omoi mpena mwasi atiki bajipe mpena boye na kati ya lupango ndimi na ye akende kovivre na ye akoma ne mutu ya makolo akende kovivre ne place mosusu me po azala kaka na kimia yo kanisi ezalaka mpona nini yo pesa lwake nga baboyaka ngai te yango ozomona justice na biso il faut esala makasi ozwi mutu aboye mponga na obenge na okonsidere mba moko kuluna bozwi mwana mobali moko aboye bolinga pa meme kuta azala te na droit ya kozwele avocat na mutu yango abimisa likambo ya droit de l'homme yango nayebi te po droit de l'homme ana ntango basali mwana mwasi oyo boye droit de l'homme eza nano te bakokoma na niveau ya l'état mais omona famille na ye elukeli ye avocat na mpe adéfendre ye mosu akekaka ye mosu mwana makala azo azongi mpasi oyo atiki mwana mwasi wana esili nango boye le boye omoni aza libanda vraiment nayebi ke internet etalamaka kana po to te etalamaka ti libanda bakondi na biso soki bomoni mpena mwana mobali asali boye bopesi déjà ordre
na ba parquet soki mutu aboye aza na droit ya kozwa avocat te asamba kutu te mamoka kende po pourquoi kosala mwana mwasi ya bato bino mokomisi bana basi bato ndire ba bien privé na bino obali mwana bato te mais ozopesa ye ba condition kosala boye te koningana boye te okomisi eloko moko boye kaka ya yo moko aza na droit kosolola na mutu te po so olande bien bajara mibala boye okomona ye ndenge aza boye soki azoya kutili ya mwasi na azosolola na mutu eza problème po mingimingi ekomaka na niveau boye mosusu tomona na indi kuna kataka mwasi mike ye abimisi ke mwasi azalaki mobulu abandaki kotriche yango abimisi toyebi te mpo na nini zuwa nde moto ekomisa bali bakomaka ntina niveau oyo ntango mobali wana banga baboyaka ngai te basi nde baza bino nde kaka bobongi na basi yo boyaka basi outilize mwasi ale tititititi apres olobi ke na boyi yo mwasi wana aza na droit ya koboya ye te vraiment ndokola biso mobali soko abimi Kinshasa ndenge bazoloba wana sika na osambe ba nzambe video oyo nga nasali ekomela yo otala yango vraiment ozala na kimia te place okei wana po kosala mutu boye keke so alaki na mwasi yango azalaka soki empoli soki nini mais na minute ke empoli te sina elingaki emonana te ya yo nde moto elingaki omona parce que oréagir mabe obetaka na yo mwasi aboyi na ye bobalana te nayebi te soki ide nazalaki nini namoni ke il faut bato mpe babalana te fo batisalela bango mwa nini na bango mo boye oyo babalana te so balingi bakabwana bake kuna mpe bake na procédure ya kokabwana ya bato babala te nde procédure ya bato ya divorce ezalaka na bato babalani mpo na niveau boye tozokoma wapi yango ozomona bafie ebele baomona mobali azosala mwasi boye mobali abetaka boye mie vona koma na ngata lesibien bamisu bazotala karatera boye mie vona koma na nga pede yango ozomona ke makambo ezokende kobeba makasi chaque jour baka ezoya ebele makasi andeko na biso toluka tosanga nini banda olakisaka mwasi wana aza mwasi ya vi na yo nini banda olakisaka mobali wana aza mobali ya vi na yo yo olobaki nga baboyaka ngai te nde tozalaka boye na mokili eloko nyonso esalamaka nzambe ayebaka mwasi mosusu akozala bovai na bino boye azali mwasi ya vi na yo te mais yo tanke ozokanga okoma mpe na niveau kaka ya koboma ye tanke ozokanga na mobali mpe kokoma kaka na niveau ya koboma yo tala degré tozokoma wapi ndoko na biso mobali tosaka mwasi boye mwasi oyo aboteli yo mwana apesi yo valeur nazoti yo ndenge oza boye ozomérite bavaleur te mpo na nga nayebi te bosonze mibali oyo babetaka basi obetaka mwasi ti na balabala ti na miso bato boluka bosonze vraiment wana eza conseil nga na kopesa bino boluka bosonze botika lolenge mpo na sa kobeta na sa zuwa okomanga na niveau ndeko na biso lelo akomi j'espère oyo nazali nango besoin plus tokoyebisa bino lelo yango wana te eloko vraiment nazali nango besoin ya kopesa kobetela bino histoire oyo lelo mpona lelo yango wana eboluka bosonze. Merci encore à mon boss, mon patron, Papa Sibou Moutombo depuis Allemagne. Merci Papa pour la confiance, vous savez, vous savez comme il faut. Bon d'accord, je ne peux pas dans cette ballon d'or en Suisse. Je vais aller à ma fille, ma docteur John Mahonzo, docteur John Mahonzo en France, Bambo papa, et na bossanité, Freddy Chibangu, Agetrad, patron des patrons, vient en amour comme les autres qui me Francis Chi, Yomuluba, ya cher, vient à battre, ya Jerry comme tox, vient monter maillot, vraiment. Vous allez toujours brancher la chaîne Abino, Congo Check TV, beaucoup à la cité, Darling Love, toujours une émission, vous avez droit de savoir, il faut boyeba. Boyeba oyo ezoleka boza na droit ya koyeba yango Darling Love akoza toujours wana pour embêter bino l'histoire vraie pour na la sabino makambo ezoleka akobeta bino ba sujet o eza vrai boza ka toujours couché. Merci encore en assistance il y a Clarisse Plasma la sexy moi c'est un moto désormais moi ça de ma ça et ça la rappelle moi bien ça va moi bien
Merci encore à mon réalisateur Metitima. Nous avons une image à Congo Check Check TV. Vous voyez, vraiment Metitima. Tout le monde a bye. Congo Check Check TV. Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV. Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama Yasiba Mutombo.